Bonjour, bonjour, chef. Ezangai, Sergent Chibang Chijiwa Alain, pilote Yayana Nagoma, awa précisément Nagoma na Bitumba. Tozo déclaré makasi na makambo ezolekela biso awa na kati ya Goma, précisément na Bitumba. Bato botindela biso comme ba chef awa. Musala ezosala te, ce sont des très hauts balinga mboka ekweya. Na ebite soki na Kisasa bozo comprendre makambo ezoleka awa ou bien bozo comprendre te. Est-ce que renseignement ezosalama awa ezokoma kuna ou bien ezokoma te, bato bazo continuer kokufa pe kosila awa. Eloko liboso 1. Bato bino botindi bapesaka biso coordonnées soi-disant CCO. Ezopesa biso ba coordonnées lokuta. Ezopesa biso ba coordonnées tozomi bomana biso na biso. Deuxièmement, numéro 1 au bino boteli biso a ya artillerie awa colonel Mulongoi, lieutenant colonel Mulongoi. Un traître nde o ya biso ya artillerie o ngai nazali. Azopesa biso toujours des faux coordonnées. Soki toke na tir kuna potobeta biso tolobelo côté boto salaka o ya lobita ngobeta tir wana bobomi batu o ya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebela za côté à côté. Soko lingi oloba atomboki yenda za colonel yende boy. Bo changer le biso colonel wana Mulongoi o ya artillerie ou bokangaye. En plus de cela, Nyange chef danger o ya biso ya yana. Il faut kokangaye. Troisièmement, mbongo ya prime o ya trésorier o ba soda bazwaka yango 3 mois awa ezobi maté tozozo yango te primo à trésorier 33 000 n'habite soki za la 33 000 mais abiso tozo 33 000 mais 3 mois yango tozozo te. Président Saliba tournoi na Congo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozu eloko te bazo pesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4 heures tozo nga ba 18h 19h ba pesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botinde la biso na Kisasa ke to bunda awa tozo mai na sardine eloko liboso ya ngwana teni eza biso te toza na teni te dotation ezate babombi tozo ke nango oui babombe zoya nango ebele awa boko kende na bombe neti dernièrement nga na ke na 40 bombes na beti kaka D soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yo zanani yo zana pete nini yo landande obiso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yo zande kwa fati yo kanti yo ndende kwa fati yo ndoko silisa bituma na mboko oyo yo yebi makambo mboka oyo vanda landande obiso tozoloba soko boyi. Donc na minute ezano neti nga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ke to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki azinga zongisinga ana kati aéroport. Est-ce que makambo wana bino bozoyeba ou be bozana posa mboka o ekweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai a biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo yango ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître o ngana biso colonel Mulongo c'était un traître ou bien botelemisa na ngai toloba ngai nde Chibango Chijiwa alenga nde pilote ayana o na uti Hiroshima meminga awa nde na abunda awa na kata Goma tokendaka na biso tovandisi na biso ka banje pamba toke 4 heures toyozonga na biso 17 heures 18 heures ya pamba tobetaka na biso teza lokola tokende tala nde match ya vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso poto beta o bobeta te tozela ordre CCO eza corrompi bazolia mbongo M23 pour ces yeux opesa biso ba coordonner lokuta so biso to bito salila o biso moko to tanga to yebi ke to beta bakangi yo soki ba mono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nanya tinzo beta il faut ba benga commanda bia wana corrompi na ba colonel no azana neti o abiso Mulongoi oyo corrompi bazo sala eloko moko te kaka kokanga bana batu ba prime eza na basoda mususu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na desoso oyo eza basoda mususu bazu yango te neti chaba fumwai azu yango te mpepe azu yango te tupa azu yango te. Finalement est-ce que soda akobunda ou bien akobunda te
3 mois impayé ya prime et mon en a raté makambo président pesi batunya sombongo biso ana goma to jango te tisikoyo yango nde bakomo telemela biso balo babolo babino bolingi fati est-ce que fati ngwa yaki apesi bino mbongo est-ce que fati ngwa yaki azokipe bino biso batutosana bino nde tozoyebisa bino bino bozolinga koyoka banani bino banani donc ibaza hors gouvernement mais bazola tateni na biso présidence pe bozo bakisela bango bapete bango nde bazo trahir biso awa bango nde bazolinga bitumba esila te balobi ke biso nde tokosilisa bitumba tosilisa bitumba ya nini tolanda o bango bazoloba finalement biso siko totiki ba famille musika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino boteli biso na kati ya maison militaire soi-disant général Gilles très ya makasi ti lelo bazongisela bango opération retour na kati ya GR ndomoni bazotindela biso bakomanda o bango bayebi awa na kati ya Goma na JR po bazongisela bango opération retour soki bayebisi bango boboma te bango bakoboma te bayeba ko yiseli biso mutu azobimiselo GP alo biso ko mekika kobeta bombi nazoboma yo awa mais tosuka kasi wapi soki bomoni moyen ezali te bino boyebi makambo na bino o bolibere biso bana bato tozonga na biso oleke biso tozobunda na ker tozosalela motema mobimba na bitumbo esila po biso pe tozonga tovanda me bitumba continuer ezouta nde epa na bino moko kaka na kati ya Kisasa kuna général Gilles wana c'est un traître bango nde babomisi banger o bino bozoko ya accéléré eza kuna banger mingi eza ya kokufa bazo changer ba lunettes oyo yaka na arme wana ba changer yango ba tripoter ba zéroter yango boke ndobeta ba ti réseau convertir ti OK bango nde mutu ba bebisa yango pion na yende colonel Mulongoyi na colonel Kas Obino boteli biso na bia awo commanda bia c'est un très commanda bia c'est un très azolia mbongo M23 zo boya biso to beta ba bombi nde bino batu boteli biso c'est comme ça to sala kasinini ube to tika musala soda est-ce que ba réalité o bezo le cas président yebi yango te azoyeba ngo te pona nini renseignement président ko sala musala te ana Goma boko sala na bato te ba renseignement pesa bino ba renseignement vrai pe bolandela ngo soki esa solo ali bokanga bato wana po bato batika la libre poto bunda soki tolobi to beta M23 oyo 2 semaines c'est beaucoup to beta epe adi mwi choper bitumba esili bango nde bazoboya bitumba esila po bango batonga ba mapango bazwa ba mbongo bango bazotambola biso tozokufa na nzala tozolia bien te tozolia made sous les premiers au 30 na likayabu epola boya bosala ba renseignement na bino bolandela koto yo est-ce que basoda bazolia nini bazopeso o vivi ya mai na sardine kwanga eza te lipe eza tokolia na nini pe na kati ya bitumba na front prime 2005 bon yebisa ngo kosala nango ni 2500 francs congolais awa tango biso tozobima tozokende na kati ya banje awa tozo eloko te mais mbongo na ebite soki bino botindela biso ba technicien jusqu'alors tozo ke eloko moko te tozo vivre na difficulté tenya kolata ezati primi tozo zwa yango te mais tozo bunda makasi soki bango bamoni ki yo tokomi ko battre ngomba bo tel place rebelle aza ba yeba lobi na biso cesser les faits anezo utana CCO est-ce que bino nde bozo conduire CCO ou bien CCO bazo mi se conduire bango moko cesser les faits bango bazo pesa biso rebelle azo beta biso soki biso tolgi to beta bango lobi cesser les faits est-ce que cesser les faits anezo uta pa na bino est-ce que président ndezo pesa biso cesser les faits or que bakonzo bino bozomona ke baza bakonzi wana or que baza ba très bazo trahir président Tshisekedi na haut niveau président zoyebelo côté bosunga président na musala to silisa bitumba oyo biso pe tozonga to ke nomona ba famille na biso ezokufa ba famille na biso bazokufa na nzala ngai mwana na nga uti ko kufa Chijiwa Kakombu Tabita auto kufa na Kisasa wana même pas 100 francs ba pesi ngai te na kundama ngo mwana siko ngayo koto na bitumba mwambongo muke na zozo na tinda lisusu kuna siko finalement présidence sango eza présidence ou bien ezalaki ka présidence tango ya Kabila siko ezali sous présidence te bonuka bo changer biso ba chef wana botela biso ba chef wa bientôt sala musala bitumbo esila bitumbo toza na facilité ko bet ya ko battre munguna sur 100% toza tana 95% mais ba konzi na biso nde baza mabe baza corrompi balingi bitumbo esila te po bango ba s'enrichir ba mbongo bino bozo tinda na Kisasa awa biso tozozwa yango te tozozo eloko te 3 mois yango yo ya prima trésege tozwaka te 33 000 tozwaka te
kolia ya pasi bazotinda biso biloko ba 10 jours biloko ba 10 jours soit 10 ans. Est-ce que gouvernement ebi ki bazotinda biso biloko kolia ya 10 jours tozolia lipa lokola ndazi lipa lokola mikate nde est-ce que biso nde tobunda tolia bongo entre parenthèses teni kasi eza wapi teni eza wapi teni boko changer le biso ba chef oyo te chef wa malonga po bo changer bo banano na maison militaire wana bo changer bolongolela biso général wana o bazobenga Général Gilles. Ce qui bolongoli Général Gilles wana na maison militaire. Nantumba c'est un traître. Bolanda bakombo wana te, ce sont des kabylistes. Bolanda bakombo te ke on tumba oboye, ce sont des kabylistes, ce sont des kabylistes bolongola bango. Awa na kata Goma oyo. Bolongola numéro 1 botindeli biso commandant. Maintenant, bolongoli la biso ye botindeli biso to sala musala en bonne et due forme to ça na courage na motema ko sala musala bozo décourager biso pamba pour rien s'il vous plaît soki kokanga ngana nzimi bokanga ngai pona dénoncer vérité oyo ngai Chibango Chidiwa Alain naza sergent naza na 17e régiment ya artillerie ngane nazo bwaka babombi awa vraiment soki kokanga bokanga ngai mais pona vérité na lobby pona moni na komi na suka bozo lembisa biso ko bunda pona nini bolongolela biso colonel oyo baza de colonel o bazo koisa balinga bakoisa mboka awa eza colonel mulongo ya artillerie o ya biso na artillerie eza lisusu colonel o babengi Teni Correct Kasongo colonel Kasongo aza na ba barbe boye ye wana baza corrompi na M23 na yebite basi na bango na bana baza na kati ya Congo sikotangu mboko ekokweya bango bakozala wapi na basi na bango na bana batu bazokufa awa ba coordonner zo bazopesa biso ya mabe na kati ya CCO bobuka CCO mobimba wana baza ba traître bobuka bango batindela biso bato ya CCO asika babima nde Kisasa babima awa te chef a désigné les biso ata ba ingénieur aista ba ingénieur aista bazate na ista wana ba ingénieur bazate botindela biso ba ingénieur wana bozo na biso batoto yebi déjà cartographique ya Goma o ba événement tozomona oyo poto bunda na bango pe bitumbu esila est-ce que président bandotala kama kambo Goma nde bakambo ya kotaleza kaka ya Goma pona nini place mususu te bolungulela biso bato yo ce sont des kabylistes bazo coopérer na Moïse Katumbi ba misusu batindela bango ba mbongo zo uta na ba wapi zo ya awa nde bazo s'enrichir bana bato bazo sila awa s'il vous plaît baza pe na ba petit na bango ba finance bazawa makasi ce sont des kabylistes boko comprendre te bosoki tembe vous nous appelez ngana telema bango ba telemi boye ngana telemi boye to banda kotuna na bango na ba coordonner ba pesa kabiso ya lokuta awa soki bakosamba na ngai baleki ngande na pete naza na makambo ko lobezi belé vraiment douleur eleki na kata motema vraiment bosunga président de la République bosunga président biso toza na mitema yako sunga président tozo bunda awa to se donner corps et âme tozo bunda awa famille tikali misika mais bino pe bosunga président bokomisa makambo oyo président zo la biso ataba na ista des ingénieurs de ista baya abango nde bakaba na CCO a plus bo changer les biso bato tolobi oyo général Gilles Bokangaye général Ntumba Bokangaye colonel Kasongo Bokangaye colonel Mulongoyi Bokangaye oyo artillerie ba bongonde bangonde ba faiblir avec ces genres de capitaines qui sont ici. Ce sont des kabylistes pour nous rechanger bango bolingi nini. Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Est-ce que na pouvoir à Kabila ezalaki boy? Comment kaka na pouvoir à Tshisekedi dinde biloko nyoso bango babaluki boy? En plus vous ne croyez pas. Muto asali na Kabila pendant combien des années Bouzouye kaka botiki a dirigé ba régiment ya ba armée lourde. Est-ce que vous êtes sûr na mutu wana? Mais c'est un traître. Mais c'est un traître. Vous ne pouvez pas les changer. Ba colonel Moussou Basate, ba général Moussou Basate na Katsa Congo. Bon, soki basate kasi. Bolongola bango nyoso botika kasi bito batika lata, totika lata bo basoda na basoda. Totika lata basoda na basoda. Parce que bon, neti nga Chibango vraiment muteme suki ngai na ba réalité o na moni awa muteme suki ngai. Mutema esuki ngai soda na zamba
azozanga na portion soda na zamba bozo pese madesu akolamba na tanini bozo pese sardine moko na mai lipesa te kwange ezata kolia nini mais biloko yango ezotondi na kati ya badepo biloko yango tondi na kati ya badepo bo finalement bolingi tosala nini tosala lisusu nini bo aider président donc Jésus. Ok, merci, Nani, mon cher. Je crois tant mon père Nazaki na CCO, Nazaki kopesa bino ba données exactes. Mais bato bazaki kondimela ngai te. Mais le londe ba mususu bakomi ko confirmer. Donc eloko ndeko na ngai Chibangu auti koloba eza ba réalité o ezo passer awa na front. O ezo passer awa na est. Eloko ezali ya topesa président Longonia na ba traître mususu bazokangama na ba mususu bazokangama te pona ke non tofongola biso nyonso miso. Omoni CCO wana oyo Chibangu azoloba eza likambo na lobaka depuis kala na yebisaka conseiller Lukusa. Il fallait na CCO ba changer batu balukata bana ya Easter ou bien Eastern balatia bango soit teni baya nano tobunda ba coordonner biso moko tokosala na bango ba coordonner makambo nyonso ekozala ezo bouger na distance côté ya ba Bunagana wapi na wapi ba pesi tokobunda pe tokobeta à partir ya CCO nde makambo ebele ezo beba nde bazozwa ba coordonner ya lokuta nde oyo bazolakisa pe kobeta boyo bazobeta ba arme ezokende pembeni soit koya koboma kaka biso moko na biso moko na ndenge pe colonel abomaka moninga na ye colonel donc kaka donc nde nazosenga keno audio oyo ezali audio tozosala na mai na miso soit disant keno ba généraux o basalaki na Joseph Kabila nde bango pe kaka nde baza na ba fonction ngai nayebi toza na 2009, 2006, 2007, namoyebi un certain 2003 oyo Kabila akomaka kopesa ba officier subalterne salaire koleka ba officier supérieur. Chef azali na opportunité nyonso akosala eza ya salaire te mais eza ya kopesa nanu pouvoir na ba soda ya nse po na bitumba ya est kobanda na ngai capitaine pete ya suka ezali major soki keno na kati wana traître abimi opesi ordre bobo mai na bao toza na bango eza ba généraux azotambola na 20 personnes 30 personnes okokoma pembeni na endeni okolobela endeni ordre apesaki nde bino bokotala kaka na miso biso pe siko totalaka nde bino po maloba na biso ekome pa mokonzi ya mboka po na yenda za garant de la nation mutu mususu aza te oyo akoya koremplacer Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir aza te biso tozali nsima na ye nzambe aza liboso na ye donc ndatie ye wana sur ce bino pe bandeko tozotindela audio boyeba keno tozalaka na badouleur ebele na kati ya mitema ndenge tomonaka est oyo omona général moko azotonga ata ndako misato ezomata mbongo wana azwi wapi nde na yango tosali mwa audio oyo na ntongo awa mpona kotindela bino en tout cas merci excellence capitaine Kamango Ntumba Vincent.